bana les chauds des nards. Bayebi pendenge ya kokubisa yango kopesa yango makasi te ba faiblesse sexuelle koma ebele na mokili ba éjaculation précoce pona koleka yo moko pongai nazana expérience moko makasi na yebi chombo de journaliste abande soko seka ayaya ma webele sekisinga oyeba chombo nanga moko koleka ngamo koleka yo moko mande o kambwa we oyo nde chombo oyo machombo oyo zanenge nini oyo nde chombo nzamba akela la chaque jour avant la vuna landananu des shows de na yoka makambu na mona makambu kuna nde place ngana comprendre nga ba émission kuna yango na sepeli alors na mama oyo avanda kana na Congo na Kinshasa na ko déplacer ndenge nini na mama oyo mokili momibaba yaka ko luka ngaka na Kinshasa na voyage akate banda ko traiter mibali chombo baby obongisi display maile ane euteli wapi. Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Car on la chaîne il n'y a rien que la vérité TV na des shows d'Enar TV. Donc votre humble serviteur Oncle P. Balobi rouge comme rouge, noir comme noir. Donc à tout bougara lukutati à tout sur la vérité. Balobi papa benda moana, boto la moana téléphone pour les loups à tout solo la. Masolo ba mikolo. Na pesi maman non parole te metozo sur la masolo. Ya ba mikolo. Donc boto la moi na téléphone benda chombo no pembe ni vanda nango. Moi na era boa kaliso papa ça c'est quoi ba question belebe. On peut sokando ba gwando gogola moi mais moi na tout une question ni loka moni. Bo s'abonner massivement pour pas qu'on monopoliser parole. J'espère que c'est la première fois ya maman alekana émission na biso. Ako se présenter ba o ba yebi mama ba yebi mais pour na respect na bino ya ba fan ba o balinga ka mama. Ako se présenter comme ça beaucoup eba tozana na plateau a un bonjour maman. Bonjour Yaya. Balandinyo so ya rien que la vérité TV na des shows d'Enar TV babengo na kombo. Mama Israël la joie bobenga kanga mama ya bana mibali na basi na bango. Kombo nanga yango wana mikolo pe bazobenga nga mama mai babombela ka yango bolumbu te parce que ngai naza mama oyo nzamba kela na don ya guérison ya makasi na soignaka toutes sortes de maladies quel que soit le nom de la maladie quel que soit le niveau de la maladie et bana mibali basepelaka kwa ko soigner banzoto na bango epananga parce que epananga échec ezalaka te na soignaka bana mibali parce que ba problème eza ebele na banzoto na soignaka pe basi mais mingi toza ko soigner mibali pona ko sauver bango banzoto parce que en tout cas sans mobali libali ezate soki mabala esala maka bana babota maka c'est parce que nzambe akela mibali po babala kabasi pote basi basa nini babota bana mokili bato nda hebele nga wabino mama Israël la joie oyo nzamba kela na don ya guérison oyo nzamba pesa musala makasi ya kobongisa kabino banzoto na bino soki ebeli soki ebebi elembi ekondi ekufi ngai nde mutu na bongisa kabino yango na ngulu ya nzambe. Donc voilà maman a pesibino synthèse ya masolo o mama a salara mama avant to kota na moi profondeur ya masolo na biso ya émission ya lelo mama na ngai makamunyoso olobi wana po ozalaka mwana muke wakérir ngo wapi po banda ko traiter mibali chombo baby obongisi display donc maele ane euteli wapi bon eza maele ya kobotama eza ndenge nzamba kelaka mutu nzamba kelio na don na yo ya guérison mais tangu nazokola na yebaki na nte na koko soigner batu neloko nini
ezaki ka soki muto azobela soki nzamba loti singa nde na kosoigner na soigner soki na bondeli pe pona yo muto a maladie obiki me yaki kokoma na niveau moko nzamba koma ko révélenga biloko oyo na ko soigner nango batu. Alors tant na bandaki musala nanga sika parce qu'aujourd'hui j'ai 25 ans de service hein na kati ya mboka nanga Congo. Na malgré na voyage ki pe moi muke na vandaki na Brazzaville 7 ans nzamba eko zongisa lisusu na Kinshasa. Alors comme na koma nzamba koma ko révéler nga eloko boye ko sala boye eloko boye ko sala boye vraiment de na koma ko soigner le na bimaki sikana zai na kombo mususu obino nyonso boyebi boze ko benga nga mama patience le rwana boyebi na zai ko tia même na ba plante na ba rouge à lèvres va même ba manzaka ba ture ba crayon na zai ko se maquiller donc le rwana na komi mama naturel te na komi nanu mama naturel te mama ya kitambala te boze ko benga nga mama patience etango nzamba ute ko loti sangai kisi ya sida bino moko boyebi periode oyo batu bazaki kokufa na sida na ndenge ya kosakana te le biso tozo kola le rwana bino moko boze ko mona na ba année 87 88 89 90 wana nde batu bazaki kokufa balabala moko bibemba ta 4-5 au sida nde moment oyo nzambe a révélé kanga kisi ya sida et puis comme naza prophétesse na prophétisaka na baki ke batu bakokufa lisusu na bokono oyo tendenge bazokufa boelelo et aujourd'hui mutu nyonso bopesi ngai raison et batu nyonso nga na soigna sida tina moya lelo mutu nyonso aza na bon moy na soigna batu mususu sida na l'air aza déjà na coma babika bazeli na bon moy boze ko benganga mama patience oyo na moy mwa lelo Kinshasa mobimba mokili mobimba jusqu'aux extrémités de la terre boyebinga bozai ko benganga siko na kombo ya mama Israël la joie na koma mama Israël la joie le 8 octobre l'an 2010 mokolo nzamba yaki ko visiter ngai vraiment face à face pona ko pesa ngai kombo ya sika pe pona ko révéler nga makambo ebele banda mokolo wana ndengai wa bino na koma mama Israël la joie mais malgré bino moko bobenga nga mama ya bana mibali na basi na bango mama mai babombela kango bolumbu te nyoso wana kaka bino moko meloko na za mama nzamba kelanga i mama nzamba tindela bino déjà mama nazali wana pona bino nyonso na basi na bino pona kobongisa bino banzoto na bino soki nzoto ezwi bokono esika nyonso bokono ezali na nzoto nga na soignaka bino na ngolu ya nzambe na grâce nzambe asalanga mais sikoyo mingi tokomi kolobela bachombo oyo pona nini parce que ça problème munene penza na banzoto ba mibali ebele e ba mibali ebele ba yebi ndenge nini ya kosoigner yango te ba yebi ndenge ya kokolisa yango na kovimbisa te ba yebi pe ndenge ya kokubisa yango kopesa yango makasi te ba faiblesse sexuelle koma ebele na mokili ba éjaculation précoce ba maladie ya biabia oyo ekondisaka chombo ekomi lisusu ebele mais lenga na bandaka musana nga sika vraiment bien aimé tozaki na biso kosoigner mibali mena lolenge ya lelo te tozo comprendre te mibali ebele ba beba bo epona nini bande konanga menga na zoe ba te mibali ebele ba beba po ba saleli ba produits chimiques ya ba stimulant ba meli banzete bisala sala ba bombe na ba whisky biloko ama bebele batu ba meli tant mususu pe na nzela ya biloko kolia biloko ya mabe batu basa koyeba ndenge ya kolia te ba mafuta elekandelo ba mungu ele biloko ebele oyo mwana mobali akoyiko liaka pamba te bana mibali balia bayebi na bango ndenge ya kobokola chombo te bayebi ndenge ya koliesa chombo te menzoka nde chombo pe eliaka mama Israël la joie mama na ngai mama ya bana mama ya biso mibali balandi ya rien que la vérité des shows de Nart TV mama nenga zolo baboué mama kindara mbala moko mama zo kinda démarrer mais na meki na doze non mama pona meka ko expliquer ba te belé pour vendre na baloba oncle pe chombo nde nini moyen to luba na basi kombo nango ezate po kombo nango eso sonner mabe kombo nango mato ya ba na lingala so te ata soko lobi yango na munoko nini oyo mutu ayebeli yango na kombo nango mutu fasu tuka yango wana tozali ko kode to pesi yango kombo chombo
po to solo la kana facilité to solo la kapenza na ndenge moko koko sola nanga ata na ato zali na mutuka ozana voiture na métro na moto koko benga nga obandi ko expliquer nga mama nga chombo nanga eza na problème boye tala chombo nanga e nazai ko beta ba 5 coups mais aujourd'hui nazaka kana un coup deuxième coup difficile et aujourd'hui na komi na ba éjaculation précoce nazo beta ba panne sèche nazo lemba na kati mutu moyen à comprendre ezate yango moyen to benga ngo na kombo nango ezate oyo ya basi to benga ka yango ordinateur pour yango pe moyen to tanga kombo nango ezate ezala na français ezala na lingala to na langue nini toko kikoloba kombo nango te parce que kombo nango bino moko boye bindenge esonaka na ndenge moko boko comprendre te yango wana topesa ya basi kombo ordinateur ya bamibali nde topesa yango kombo chombo. Donc voilà, il y a biso ba papa ordinateur, il y a ba papa eza ba chombo. Il y a biso ba papa na bosani ba chombo, il y a ba maman ordinateur de rapidité. Donc voilà maman na biso Israël la joie pour expliquer biso soigner ba sida. Kozo aider nation na ko soigner ba maladie na ko bota ba maladie ebele. Tozo ngila sujet na biso ya ba chombo na moni na mesa awa mama na ngai na banda kozwaka moko na simbisio o expliquer nga o chombo musala nango o ezobela to o eza bien boye wana ekosala bien po ba comprendre siko chombo ba yaya ba noko ba père bo comprendre siko chombo ngana bandina ona sali choix na ngai na chombo oyo Tobandina o ya faiblesse sexuelle. Tobandina o te. Tobandana biso ndenge yo lingo. Tobandina chombo o. Tunezaya yo te. Tobandina chombo o. Tunezaya nga kotika ngate ba emission ezebele poto to meka ko fungola makambo ebele po bana mibali nyonso bazwa mayele ya koyeba komi batela malamu mutu na mutu azala naturel. Na otiko te mama talaka yo mtozo ede biso na ba chombo. Papa cameraman bozolanga bien. Chombo oyo eza déjà ndenge bozomona ngo boye ekomi na faiblesse sexuelle. Chombo oyo ezalaki makasi lokola ba chombo nyonso ezalaki pe ko beta bakuna ngo ebele ezalaki pe ko telema malamu kasi chombo oyo eyaki ko bela problème oyo chombo oyo ebelaki pona koyeba maladi oyo chombo oyo ebelaki il faut na sala yo examen parce que faiblesse sexuelle nyonso eutaka kaka na hémorroïde te eutaka kaka na maladie ya biabia te faiblesse sexuelle eza na ba forme ebele mususu ko uta na maladie ya biabia mususu ko uta na maladie hémorroïde mususu ko uta na ba infection mususu ko uta na ba veine bloquée mususu ko uta na ba veine bouchée mususu pe ko uta na ba veine oyo esi ekauki ezangi canalisation ya mai makila na mupepe yango wana tozomona présence ya faiblesse sexuelle. Chombo oyo ebandi kobeta komi kobeta seulement un coup seulement donc deuxième coup eza vraiment difficile pour na chombo ata moi saza kitoko ndengini ata moi sayebi ko balusa loketo ndengeni chombo oyo ebandi ko beta seulement un coup et chombo faiblesse sexuelle mususu ebeta ka éjaculation précoce ezali tangu yo matika kalikolo ya mwasi nayo na moins de 5 minutes déjà aussi obwakaki chombo wana pe ezali na faiblesse sexuelle. Mais tant que comme déjà na faiblesse sexuelle et sengeli kolukela ngo traitement ya ba vivifiant ou ezali susu likambo ba nzetete ou ezali susu likambo ba stimulante et comme likambo ya ba vivifiant ezali nini ezali ba biloko oyo ezali ko faire vivre ezali ko pesa vie na eloko oyo esi ekufaki eloko ezali ko pesa vie esika vie ezalaki te to benga kayango les vivifiants. Alors soki osoigner mutu ya boye na vivifiante mutu wana akobika te akofinga yo akosisolo poso akobenga yo escroc menzoka nde chombo yo ekomi koluka nini ba vivifiant mais tellement yo ozali koluka vivifiante ozali kokoba na banzete bibaka bakana bitongola chombo ezali kokende kokoba na kobele ekomi kokende kokota na koma ezui maladie ya paralysie ekomi
tango zui maladie ya paralysie ekomi chombo paralysé ebandi kokende kokota na koma. Tango chombo elingi ekende kokoma na ekokota na koma ekobanda ba panne sèche, c'est-à-dire que ezali lisusu kotelema na puissance te, ezali kotelema faiblement. Lokola chombo ndenge ezali kotelema faiblement, ezali kotelema lisusu na pouvoir nango ya chombo te. Okomona soki etelemi muke ekweyi, okomona okotaki me elembi na kati. Pona nini? Parce que chombo wana ekutani na ba vivifiante. Tellement yo ozali ko continuer ko négliger yango, oza ko continuer ko stimuler yango na ba stimulant po ekende ko la stimulant. Oyoki nanu kombo ngo ndengeza stimulant, mais yo za ko sala ba stimulant. Soki lelo zomona ba mindele belé bazali susu na ba chombo te. Ezali pona problème ya stimulant, mais lelo stimulant ekei kokoma tina Afrique. Basi ebele bakomi kokufa likolo ya mwasi na ba mibali ebele bakomi kokufa likolo ya mwasi na kati ya hotele to na kati ya ndako ba stimuler le kakindelo misisa ya motema elembaki bare cardiaque bandiko salama na ba pema ebele likolo ya bimela mela. Yo komela bimela mela te parce que chombo ezali koluka ba vivifiant et sengeli ko soigner yango ko examiner yango ko yeba source ya faiblesse sexuelle na yango. Et tant que tellement ozokutana kana ba vivifiante e ko ya kokufa e komi likambo ya teba kende kokunda yango. Maman nanga na kati ote chombo oyo nengo olobi so ekufi ekoma elali so ekufi ekomi boye donc so ekufi ekoma boye ekomaka un chombo mort. Ça c'est un chombo mort. Eza lisusu oyo eza nanu kosala eza nango na mwa ba un coup nango. Mais oyo eza lisusu ata na un coup te, eza lisusu na érection te. Parce que avant ekufa boye ekomaki na ba érection rare, l'érection tombe. Érection rare. Au sala qui rapport sexuel lundi, okoya ko sala lisusu ti dimanche, banda obeta enkumoko, mususu ezako yate, donc chombo oyo ekomaki bongo mesuka suka eye kokufa. Siko tango yango esi ekufi boye, yebisanga okobala nani? Loba mama siko expliquer biso na oyo nano avant ekufa. Olobi ekoti elembi. Moko ekoti na kati elembi. Po ezonga. Ezonga vuma ata ndenge bouche bo ezonga vuma misisi ezonga. Boko traiter ngo ndenge nini? Po mobali vuma zonga ayoka bia il faut ça la ndenge nini. Bon oyo pe eza na solution nango metoke na oyo. Oyo ndenge ezali boye. Soki natali na moni déjà source ya problème. Tala neti oyo source nango ezomona na miso omoni veine principale ezomona na kutu te. Tala misisa kutu ezate atikali kaka na veine moko oyo ya salela kachombo veine lembi talo ezomona etengami na kotengame eza lisusu place nango exacto nzamba chaka yango te. Alors ngana kotala makambo nyonso wana nakoluka na tala mutu wana esko za na hémorroïde interne to externe. Faut ce qu'on a tala est-ce que ça diabétique to bela ka attention faut na tala pe âge na yo parce que à partir à 45 ans moi na mobali nyonso ba soignaka ye mais oyo ba soignaka ye avant 30 ans ezali moi na mobali oyo abotami après une fille to azali l'aîné parce que bango ba bota maka na ba hormones mibale. Donc à partir il y a 27 ans les hormones masculines et kufaka etikali seulement les hormones féminines. Alors les hormones féminines wana ezalaka nango na musala ata moko na nzoto ya mwana mobali te. Okomona sikoyo chombo ekomi chombo problématique. Eza na mwana mobali musuba bota kiyo na katikati ya basi chombo bandabo mwana eza déjà problématique et les rarement bien aimé eza na ba mama oyo batala ka ba chombo abana te yeba teza masolo a mikolo bien sûr mais yeba ke na mwana wa botami lelo azana chombo oyo ekokipe ko senga traitement po bana mingi baza ko botama na ba biabia ba mususu pe bazai ko botama après une fille ba mususu na katikati ya ba fille ba mususu pe ba l'aîné de la famille et senga ka traitement ya chombo. Alors nakotala natali makambo nyonso kutunga so na talo chombo
soko botama mwana liboso na koyebi so ngai moko na koyeba parce que nga na yebi chombo ya mwana mobali koleka ye moko papa na yebi chombo na koleka yo moko po ngai naza na expérience moko makasi na yebi chombo de journaliste abande soko seka ayaya ma oyebele sekisinga oyeba chombo na nga moko koleka nga moko koleka yo moko ndenge nazalaka sikoyo tangu na kotala tangu na koyeba nde na koyeba vivifia nini na kopesa yo soki ezali kubisa na kopesa kubisa na koki kopesa pe pulubukanda nyonso wana ezaka ba vivifiant nazali na sala pe vibration kuto ezaka obligatoire na ba marié nyonso na pimela kangonde ba célibataire na koki kopesa yo pe lo ningisa et surtout soki chombo na yo ezali ko senga na pesa yo démarrer to na pomper objection na ko pomper objection c'est-à-dire que na ko canaliser ba veine na yo pote eloko nyonso yo liaka e ya kokota pe na chombo ponde tozo babwe ba chombo ebele liaka lisusu te e bloka babandi ko ba tete bandoki baloka ki bango no chombo e blokaki tango yo moni ke chombo na yo est bloqué parce que blokaka pe na makambo ebele peut-être okutana ki na choc peut-être okutana ki na déception peut-être okutana ki na problème moko émotionnel mais chombo na yo ekozwa problème parce que yango ezwaka attitude oyo mutu azali nango surtout bana mibali yo basilikaka pamba chombo na bango e blokaka pe pamba nyonso wane kosenga na examiner na yeba parce que tangu na koyeba na kopesa mutu traitement na kopesa yo traitement par rapport ya catégorie oyo chombo na yo esali pe par rapport ya état o yango esali soki na moni ke tayi na yango pesa imuke mukuse ezali na maladie ya bia il faut na pesa yo kolisa na vimbisa donc na naturaliser chombo na yo na stabiliser yango na restaurer yango ezonga normal parce que chombo evivaka naturellement yango eza lokola biloko nyonso nzoto mais problème nini chombo ekutana kanango lokola ba misisa na kati ya chombo ezali minene ndenge moko na ba misisa nzoto te tala misisa kingo esimbaka mutu bien mais misisa ya chombo ezalaka déranger de temps en temps pourquoi parce que il y a des problèmes chombo d'abord ezana musala makasi yango esalaka un chombo travailleur ou ezako travailler ezako sala musala nango zamba pesa yango ba rapport sexuel ebele chombo wana soki ezali kozwa entretien nango te chombo ekomaka na ba problème sérieux pourquoi parce que misisa ya chombo eza mikie et alors esengeli ekonda te ekauka te po bato ebele na minute ndoto babo misisa na bango ekauka pe eliama esila soko tali chombo misisa nango nyonso esi eliama esila yango wana ozomona chombo ekomi boye lokole kufi boye tata kokende kokunda ngo nanu te malamo benganga mama Israël a joie okobenganga na plus 243 89 94 et 42 825 00243 89 94 42 825 et soki yo moni émission oyo na noko ya bana noko de show kamata partager émission oyo parce que ezali très important pour na batu nyonso oyo basi babotama na ba oyo nanu babotamité nabi ke na des shows de Nar TV na leki seulement aujourd'hui pour la première fois parce que nandimi yango po eza chaîne nga na landa chaque jour avant nga na la vuna landa nanu des shows de Nar na yoka makambo na mona makambo kuna nde place nga na comprendre nga ba émission kuna yango na sepeli alors tango yo tali émission partager yango c'est très important nazo c'est la question sous pas journaliste donc voilà natika ki maman vraiment tant ameka ko expliquer chombo ce qui est phasé à la musaka donc problème tout à la musaka tout ça na troisième chombo oyo vumande oyo likambwa we oyo nde chombo oyo machombo oyo za nini oyo nde chombo nzamba akela na nzoto ya mwana mobali chombo lokola ya Adam ya mystique lokola ya Abraham chombo lokola ya Noé chombo lokola ya David chombo ya taille normal yo monaki ya ba David na ba Abraham kasi le wana bango bazai kolia ba naturel te
Maman, la joie, expliquez nga non ba naturel o zo ba kulia. Pourquoi tu me souba comprendre ba naturel te o pour chombo palia ka ba bio wana ezaneti banini va to kotana solo ko conseiller ba vivifiant. Mais nalinga ka jamais kotanga ngo parce que ba organisme ya bato eza différent. Ponzoto ya o eza ya o te. Alors bango bazaki d'abord kolia les aliments crus. Biloko balamba te bazaki na bamai na bango ya ba fresh bazaki na bango na basukali oto teka na ba wenzo te bango sukali na bango ezalaka ba miele donc biloko moko bazaka nango vraiment naturel yango wana monique David bongo Salomo oza maman ni loko chombo bazako mona ezali chombo ya taille normale 20 cm hein eza chombo basi balingaka soko za na chombo ya boye maladie ya biabia eza remarquable hein parce que maladie ya biabia po ekende kokondisa chombo no seke eleki makasi parce que chombo pe koza munene mulaibo emebandi kokonda soki ezwi biabia c'est-à-dire eza maladie ekendaka ko attaquer ba veine et tangu yo zali na chombo ya boye ezali chombo moko soko beti mwasi na yo ata un coup et demi ekoki nango po akosentir yo akoyoka penza eloko ndenge zalia weza chombo moko très important et eza na bamisisa na yango vraiment normal na vraiment non si kamisisa ndenge za boetele makapamba pamba donc okomona te ate utaki ko sala e kotele malisusu kalate eza chombo moko misisa polele ezali kolia bien tangu yo liaka kisi ya chombo na yo ezali kaka misisa ezala polele biloko nyonso lia katama ya komela soki eza koya kolia sa chombo yeba ke chombo ekozala nourri lokola loboko na yo moko ya nzoto lokola kingo na yo ndengo ningisaka mutu ndenge okozala naturel chombo fo ezala naturel ndenge mutu ya mutu ezala ka naturel toboite biloko nyonso nzoto ya mutu ezwaka pe ba problème mais chombo nde ezwaka ba problème ebele po na misisa na yango o ezali chombo ya 20 cm tango yo monike chombo na yo ezali na taille ya 20 cm te okoki kokolisa yango soko za célibataire parce soko za marié il faut tout na mwasi na po mwasi peut-être ça mesana na ya moins de 20 cm otuni mwasi no est-ce que toko bongi ko bakisa ndenge basebele basaka okomona ye moko abakisi chombo a mobali ne mama na ningo bakisela ngai 3 cm na ningo ebakisa ma 4 na nge bakisa maka moko na nge bakisa mibale po chombo na yo eza ya mwasi na yo ndenge vandi na kati ya nzoto na yo wana ezali chombo na yo temeza ya mwasi na yo mwasi no nde mutoko sana ngo nyonso ya lingi mena ba célibataire na lingaka célibataire moko na moko azala na chombo ya 20 cm elekate ezangate zala déjà na chombo na yo parce que tangu yo kolinga mwasi akoluka ayeba soko zali na chombo oyo ekosepelisa ye ekosepelisa basi ya mikolo bakomaka kotuna oyebi mama Israël la joie soki omeki koloba na yebi ete akolingo te pour oyeba akotala ko ba mobali abongisaka chombo nete parce que ba mibali o bayebi ko bongisa ba chombo te ba chombo na bango ekufaka ekomaka ba epave nga na mona mwasi moko na wenzi moko town na zena Brazzaville amoni papa moko awuti kosomba kubisa epananga mwasi alobi tala baninga basi bien mobali za ko bongisa boy oyanga na mona ya tana mulangi moko te ayebi kutu atakomba mama Israël la joie te asa ko regretter po bana basa Brazzaville balingaka mobali oyo ayebi ko sala entretien na chombo na ye et puis na yebi makambo ngwe bande ko mape na kini pona moni mama Israël la joie komi na 600 munene po soko yebi mama Israël la joie te se ko na chombo te donc ozangi mama ozangi chombo donc voilà ozangi mama ozangi chombo mama nanga expliquer ngai nengo lobi obakisaka ba 1 cm ba 2 cm mutu na taille mutu na taille na obakisaka ngo ndenge nazana vivifia moko ya révélation nzamba aloti sakanga donc oyo nzamba lakisa ngai mukolo oyo na lotaki bana mibali ebele nombre indéterminé batelemi bazolela le wana kombo nangezaka mama patience kotika biso boyete wana ezalaki après tango oyo le wana bino bezana ba mike ana mboko bayibaka bato bachombo tina babis
o tutani ekei bo tutani ekei ah oui réunion c'est ba simbi au kabri les wana bino bosana numike wala nga déjà un grand garçon oyebi makambo ngo elekaka chance yo zatemo elekaka na Kinshasa elekaka pe na Brazzaville ya Brazzaville ezaki plus pire na ba mabele ya bana ba saison excusez-moi pour na terminer yebi terminer to ko benga ngote ordinateur kaka na système abafika tolo bakaka na batolo batolo ça va na batolo ezalaki ko bunga o tutani kaka na mutu botala botolo ezate donc et salamaka alors likambo wana tango ezo salama ave sama ngana loti nanu ba garçon bazo benga ngana téléphone mama zonga na Kinshasa bana mibali bazo lela yo makambo ezo salama ezaki na pongi ya moi tango na telemi na bondeli na yebisi batunga bota makambo na loti mukete na zui appel ya serviteur de Dieu moko kombo na ye Thomas Fanfa akoma na France abenginga mama patience ozawapi oyebi makambo ezo salama baza koyiba mibali bachombo na bawenze na babise batu baza kopakata bamba ngabi nzoka nde pananga kuna lero na naze kovana matonge na popo kabaka numéro 9 nzoka nde mibali plein pananga bawo bayibi bango bachombo ba mususu ndenge chombo ekotaki esosua ezosala pasi makasi na libumwe mais na pesaka composition na musika nga biso bomoni mutoye bo pese bo sale bazaka ko bika sima nango na ye kolota nga nazaka na retraite nazo bondela na bande ko senga Nzambe elonga na bitumba moko nazalaka nango na bandi ko senga Nzambe elonga Nzamba bandi ko bananga elonga oyo zo senga ngai yo moko zala makasi po ozananu na kati ya exercice oyebi te ke oza sportif na ngai yo ndengo zana oza karateka na ngai nazana ko salo be exercice wana eza bitumba te eza bitumba te eza be exercice yeba ke bitumba eza liboso oyo ngai moko na kolongisa yo soko za makasi mama ngalobi Seigneur oyo mama na etumba oyo obengi yango exercice ngai kati na koluke longa Nzamba ye koloti sanga bana mibali ebele batelemi bango nyonso bazalaki kandenge babota bango chombo te na nzoto mama patience kotika biso boeteo na sutuki na yebisi mama moko tozaki ne na mabondelinga mama omoni makambo nga na loti mama wana katena koseka kwe ngabi koseka te yo poza na bana mibali ayezonga mutu tango azongi mutu to eko benga prophète moko azaka na Kinshasa po te ezaki apôtre li a église na ezaka na lemba me ye pas zalaka na pointe noire ba série wana to bengi na téléphone yaka likambo eza guerre ni yaka tango ayeto pesi ndoto alobi mabondeli eza lobi de 21h à 12h à lobby. Alors toyaki ko prier makasi lokola nazalaka mayele makasi ya ko soigner bato ndena yaki ko sala Nzambe ko revelenga biloko yo kolisa vimbisa oyo nakoma ko sala yango donc awa na Kinshasa soko zana kine ngai moko na kobanda ko vimbiso ko maso yango ponga moko na za mama na yo mama tikelo ko ngana za mama o Nzamba tindela bino bongo tango yo za bebe yo kolinga ba sokolo nzoto te na ki bebe olobaki te mama botika ta chombo na yo soko za na problème na chombo esiko ndokolakisa mama abino so yo olakisa ndenga imoko mama abino Nzamba tindela bino te okokende kolakisa pasteur na bino chombo te okende pe kolakisa mama pasteur te okoya pa mama ya bana mibali na basi na bango ngai moko na yebi ndenge na kokolisa yango na kati ya moins de quelques jours chombo ekoli nango c'est fini mabeza wapi naza docteur lokwa ba docteur ya ba gynécologue siko basi na bino to ba omba kenda robota ba chaka ba omisapite ba mona ka bango ba ordinateur te zo siko nga soki na moni chombo pona ko bongisa mwana ngai ya mobali gere za wana ngere ko uta wapi ngai pe naza mobongisi ba mibali nazali mama ya bana mibali na basi na bango po basi na bino bazali babokilo na ngai bana na bino baza bakoko na ngai naza mama Israël ajo na bongisaka bino pona mabala na bino pona ba chambre na bino pona basi na bino basi baboya bino te baboya bino ndenge nini
soki lelo chombo na we tikali ya kokufa nzamba kwa kotuna nga me yo soko otiki chombo no ya kokufa nzamba kotuna yo akotuna yo ndenga kendaka kotuna mwana mwasi moko akufa kana sida aye kolotisa mama na ye alobi ngai nazotelengana babengani nga pa nzambe batuni nga question okufi na maladi nini alenga na lobi te nakufi na sida mbala moko balobi nanga oyebi mama patience te ngai na yebisaki bango nasepelaka na ye te babengani ngai ozomona ndoto wana oyo mwana mwasi wana lotaka yango oyo mama wana lotaka mwana na ye histoire réelle sama na matete elekaka na télévision ya chaîne nini RTNC ozoyoka journaliste wana ye kobeta lisolo wana na RTNC nazaki na mabondeli na sutu kaka bon siko yo pe muto za koyeba tenga mama no na bongisaka ba chombo yo kamata chombo no obomba ngo yebisanga te okoyoka nga soni par rapport à quoi nga nazana nga kaka docteur mai babombela ka yango lumbu te donc voilà okoyoka mama sonité donc mama bongisaka ne ba chombo oyo otikali na yo mama bongise po yeso ka bongise yo chombo te nana bongisa so chombo akobenga opese ba directive okobenga nga na 00243 89 94 42 825 naza mama oyo avandaka na Congo na Kinshasa na ko déplacer ndenge nini naza mama oyo mokili momibaba yaka koluka ngaka na Kinshasa na voyage kate na vandaka nanga awa na avenue Boma numéro 11 awa ndezali esika oyo tango nyonso koluka ngo komona nga liboso nazaki kofutela bisika nyonso na futela kobanda na limete na ye kokende na matonge na ye kokende na bon marché na ye kozonga na bandale pa na biso na ndaku ya famille tango na kenda ki Brazzaville ndenge zamba baki nanga zonga na mboka na yo kozonga na mboka nanga na kitela ki lisusu na famille nanga na bandal kaka na veni batetela numéro 22 esika nga na bandaka musana nga na bomwana na eko zonga na metangu na vandi wana zambe pa eko pambola nga ni esika oyo lelo nga na eko vanda apote tango nyonso bokoluka nga ibomona nga na bandali oyo arechi bango avenue Boma numéro 11 na wenze ya baluba pe numéro ya telefone ezalaka 00243 89 94 42 825 naza mama na bino soni ebomaka oya koyoka nga soni eza lokola satana aza kobundisa ebitumba ponga naza munganga yo kobombela nga maladi ndenge nini okobombela nga maladi te ponga na sala deja biloko nyonso pona ko soigner bino na sala kolisa vimbisa telemisa lendisa énergie konzo bopikiliki pulubukanda loningisa vibration chombo mokonzi na sala pe nani énergie konzo na sali biloko ebele pona bana mibali ya bana basi na sala bango pe biloko ebele ya bango balinga kokolisa ba bassin kobongisa élastique kotondisa batolo ba vache ton mari ezaki sa romela o bana basi nyonso bamilaka po na bakoma elengi parce que moi ça kindaka pa na mobali na ye salite te nzoto polele ya kofungwa mate ba information ba infection te moi ça kindaka pa na mobali na ye te na ndenge ya mabe posoko keye pa na mobali no na rapport sexuel na ndenge ya mabe mobali ya kokokata ko bimali banda makambo ya koswanye baseza kebele ya koswanye pe bino mibali ba chombo pe eza ebele chombo esengeli ezala bien. Donc voilà, Chombo Sengel ezala bien, vous avez votre maman au Nzamba Tindel Biso na Congo, oazo sala musala ya kitoko, oazo sala ba entretien, oazo bongisa, oazo sala tout expliquer nous. Donc voilà maman to komi pratiquement na suka émission na biso, ma va to clôturer émission na biso, to tikali na Chombo moko, Chombo ya suka o itilité na mwezani. Chombo oyo bozomo neza Chombo moko ekuba. Chombo ekuba eza chombo moko ya makasi oyo mwasi aza ko sentir ke loko eza na kati ya nzoto ne soko kotie yango aza ko sentir ke loko ezali po eza na ba chombo mususu ekuba te eza muke pete ata okotisi yango mwasi aza ko yeba te ke loko eza na kati na ye. Chombo ezali chombo moko ya kokuba eza ya kokuba lokola libaya ndenge bozo mona ngo
nga nasaka na camarade nanga moko mobali na ye azaka na chombo ya kokuba boye mwasi akangamaka na ye makasa bi mama chombo na ye eza nango mulai te meza ya kokuba vraiment eza elengi moko ko comprendre te elengi camarade nangana aboyaka mobali na ye te ti lelo aza na chombo ekuba ba chombo ya kokuba boye ezaka malamu po etelemaka pamba elingaka provocation te o provoquer bo etelemi bien aimé provocation ndeni me yo yebi ba provocation te nini ya batai base na bango balataka wana na baba string na bango wana ndenge batika batolo polele na ndenge bazaka kitoko moyen te ndenge basopaka ba plante wana nde ba mibongisaka bongo quelle provocation bango moko mtu ba provoka binote un vrai papa soka moni bongo azana chombo boye telema wana vumaza bien eza chombo ekuba chombo ya boye soki camarade na yo azana ngo bokei fete yo camarade na mwasi na yo soka meki kolula mwasi na yo ma mwasi akende kosuba te so amoni mwasi na ke kosuba kolanda ye akolande na toilette pardon pesanga ta enku na sima pesanga ta sima na betata enku ya pamba parce que ndenge eza wana eza chombo moko terrible chombo yo terrible ndenge bozomona ngo boy e yoka kaposa pamba et alors e chombo po yoka kaposa pamba na pesa kabino carburant na vibration na pompa kabino pe bijection po te chombo ezala tango nyonso en bonne santé chombo yekuba mais ndenge eza bo eza na 16 à 17 cm ndé bomona ngo boy eza nango bien. Donc voilà, maman a expliqué biso tout. Donc voilà, tout comme pratiquement la souka ya émission na biso balandinyo so ya rien que la vérité TV chombo ondezo bo manga makasi ya Adam ya Abraham. Oh ba chombo penza chombo normal. Chombo un chombo vivant en bonne santé et en bon état. Chombo ya taille normale. Yango oyo basi balingaka ngo nzambe penza akela po nzambe akela mobali nyonso na chombo normal ya taille normal soki chombo na yo ezai kokola te kobanda koloba te otenga nzambe akela nga boye bino bokomi ko corriger nzambe ba corrigeaka ye soki chombo ndenge eza wana eza muke mukuse seke eza maladi ezaka maladi ya biabia eza ndenge moko na mwana mwasi oyo aza kokola base ezate et bah c'est ça te pour nini il faut bolandela ye na ba hormone na ye peut-être ça na ba hormone masculin ezé belé il faut qu'on soigne ye moi ça za kokola tolo ezate balandelaka mobile za kokola chombo ezate balandelaka ba pesa ka traitement nyonso wana tout non lo bio sala ngo na soigner nazali mama Israël la joie mama ya bana mibali na basi na bango na soignaka toutes sortes de maladies, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le niveau de la maladie, nga na soignaka yango na tout akatolo te parce que ngai naza lobi côté nzambe nda bikisaka bino tango nga na soignaka bino. Donc voilà, to yamba kilelo mama Israël la joie mama na biso mama ya peuple o azo soigner biso plus surtout ba papa plus surtout biso ba papa démarreur carburant chombo. Donc voilà, beau partager, beau aimer, beau s'abonner o ekozala première fois na ya ta l'émission na biso s'abonner partager talaka lelo to yambi mama talaka mama s'abonner et pas na biso et to tindele lien et pas ko partager pour karaba papa o ba ba ninga osala ba chombo te ba ninga contacter mama pour chombo ezonga pour mama zo contribuer ye pe na chombo nde sans chombo libale ozala te sans chombo moi ça okende olia libande moi ça olanda chombo moko ya bien. Donc voilà balandinyo so ya rien que la vérité mama to comme pratiquement na suka émission na biso. J'espère que vous en avez dernier mot ya kolobana ba ya babone na yo balandi yo batu oyo pe bazaka na posa bakutana na maman. Donc message nino ko lancer na nation na yo na bana na yo bakoko na yo. Donc peuple congolais nyonso à part congolais wazaka noir ou mundele bison soto zaka tata bomoko mutu nyonso tout na monde. Alors message oyo nazana ngo pona kosuki sezali kaka te ba papa bo négliger ba chombo te soki bino bo négliger ba chombo na bino mabale ko ya kosia na mukili banani bakobala basi bako ya kotula moko na moko bongisa nzoto na yo pour rapport sexuel eza cadeau munene oyo nzambe apesa na couple moko na moko eloko eleki rapport sexuel na yelengi ezate ya mibale na
nasengi émission oyo bana balanda yango te oyo eza masolo na biso ya bamikolo masolo ya chambre masolo ya mbeto bango baza bana mike tango bango bakokola nde bango pe bakoya koyeba mais esengeli koyeba te kosoigner chombo ezali très important kosoigner na bana mike oyo bauti kobotama mwana abotami sima ya mwana mwasi oyo abotami mwana liboso o pe abotami na katikati ya basi malgré tozo ko soigner pe bo babotami sima ya mibali baza pe na ba problème tozo soigner toujours et puis mwana mobali nyonso oyo asi akokisi 45 ans sala entretien ya chombo na yo bongisa yango ezonga naturel okola na chombo na yo ya malamu tina kimobange nzambe azana bino nyonso apambola bino malingi bino mingi bino pe bolinga ngai na bolingo ya nzambe vraiment merci beaucoup bobo sanangai te nani télé ya oncle pe des shows Denar TV bobo sanangate vraiment balasima soki tokosala lisusu émission mususu pona ba enseignement oyo vraiment ekozala malamu pona mibali nyonso bakolanda biso nzamba pambola pe noko des shows noko ya bana biso to landaka kaka ba émission oyo parce que c'est très important ba émission oyo noko abana salaka émission est bien oui avana lala fona landa ta moko ta mibale nazaka bon. Donc Yves ma recadra kabatu des shows Denar TV qui est mon patron comme mon boss que j'aime beaucoup babi boss moko ya frais donc abonner nyonso ya rien que la vérité TV. Hein, il y a des shows Denar TV, vous s'abonnez massivement avec votre humble serviteur oncle et représentant valable Nabino awa na kati yakin donc ba maman côté bozali na pesi bino ba mbote ebele ba papa boya tout traité ba chombo na biso pas maman nzamba tindela biso maman tout traité ba chombo oyo nde ifona kabwana nango en pleine émission chombo oyo ya Abraham ya Dan donc ya Dan donc Salomo chombo penza ya David Salomo azaka na basi combien natindi bino bakende ko bala belé te te wane sakaka maman lo baki to bala pe Salomo azaka eza bongo te donc voilà à la prochaine émission maman biso aussi lisaka soko simbata chombo oyo eza bien to chabwe bye 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 Koyabana, les shows Denar.